Mbote na bande konyo so obo sepela na chance nza sumo sale kinta na bula fia mama fia catalogue ya mkwanzi nziba mona ngote ebela ba mbote bisika bozwa mi bana poto bana Congo Brazzaville Angola pe lokola Congo Kinshasa ebela ba mbote bisika bozwa ba bi vraiment mission na bino masolo ba couple ba bi oya boya sali mukilel kambali bolo na likata donc kambali bolo na likata na lifuni na mabinzi ndeti ngana ngana mingi mingi nzota ntabakulia kama mabinzi donc ali ana ngana mabinzi so beau c'est mon kilinayo donc yango vraiment chance nzasi amemela bino masolo penda kitoko na kata masolo ba couple babi likata na libolonde makambo merci na patron babi boss de boss John Simao baboya basamba bande banani mokusa talo merci na la patron na Misha babi maman solo la kitoko maman Michelina solo na montamo wa kilo merci na LGO elo na kata Suisse lisusu bisika bozwa minzamba pambola bino bambote belepe na bakisi su mbote nanga na Emmanuel babi Emmanuel TH ndema kambu bambote belé na Sophia Loketo pete babi danseuse o abina makasi na kati ya quartier latin zaka danseuse moko Sophia Loketo pete merci lelo tozwami bongo lisusu na Vérité Universelle TV na moko na bino na kombo ya Mireille deuxième regard azotel sabiso lo lengeni mosa koko sibela mobali kola mbeto de mosa koko sibela mobali ndenge ni pe ba position ni mosa koko sibela mobali ezate que non mobali siba moi si non donc le deuxième regard abi pena yeli bino na kanda ko lakisa baso ba siba mibali na bangote yenda o lakisa biso bonjour deuxième regard. Oui bonjour maman Chance. Boni ba santé. Oui santé ça va par la grâce de Dieu ça va. Non mon ba tellement koko minango vraiment ma casse. Pour moi na ta kitoko boy maman Mimi Kumbu. Il dit ça la Mireille deuxième regard ça. Ok, merci Mireille deuxième regard si la nando na kata Belgique a bi que non bengela vraiment Mireille deuxième regard toi pe na posani po mabale belo ebi que non mbutu koti na kata ba mabala na sepelo ta la caméra mabala vraiment belé mbutu koti na kati likambu ya kosiba donc ba se belé ba oyeba kosiba mibali na bangote ndesiko si la nando le grand jogo na kata Belgique na Cédric Lomboto nde ba ebi sekinga ba bi que non bengela episode deuxième regard. Donc Allah qui s'appelle na base na biso ba oyeba siba bisote Allah qui s'appelle na biso yangwana yon moko nde o mekana ko expliquer bango bino bo luki la base na bino ba problème pour Mireille deuxième regard ko katana et talingate enga pe na kozila bino mibali na bino et talingate boye ko la ka yango Mireille deuxième regard be moka ninga otanga ba kombo na bino ka ninga benga bino ba jogo bo benga ka base na bino sana bango bala na ka mater Mireille deuxième regard. Voilà ndaka mate ya deuxième ya Mireille deuxième regard siko moi ça ko siba mobile ndenge ni po biso to yebika kana mobile nda siba moi si mais bango bana posa ba découvrir moi si ndenge ko siba mobile moi ça ko siba mobile ndenge ni maman Chance est-ce que yebiki zali kelemba oyebi po moi si ako siba mobile pas ko siba moi si mais neti nga Mireille deuxième regard na linga ndenga siba mobile makasi ndeni nandeni bo ba siba ndeni basi bandeni tande to kata bilamba na kati forme nanga mobile nanga lai na senga matiko na ndo sele musala c'est to lemi o wana changer position na zui sous position na sali ni sous boniko yo tunanga na neni donc yo koma te na mon nga koma na so koma te talu nga koma na ngai est-ce que o kola exception ba position ou vraiment ndenge ka ozali ko akiti ndenge za mobile na za se ozali kolo façon pendo sibela kai ya pona ba position wana na ola ki so te po donki non la sango te wana position nga yo so oyebite te mobile no ya komane yanga pamba o perdre merci le quoi boy mobile no koma yanga siko satisfaire ba téléspectateurs oyo ba zaki na posa ba bengo na kati émission o ba zaki na posa ba mona sous deuxième regard ba mona deuxième regard kala mais ka ko expliquer ba sina bango ndenge vraiment bango ba ko satisfaire mobile ya liboso nanu na olobango bande kuna yebi ke bomona nga kala bomona nga esute na lekali sute na sa esube émission te na boya na nga po ba émission comme ko lukila nga ba problème basa ba benga nga ba finga ngai nga sa nga dona nga ndumbate mais suna zwilio mobali kaka kande bo benga nga wana bozo ba problème mobali no supa na oten aya lisuti donc nga Mireille deuxième regard ndenge za boy nga mobali pas zula nga mbanda ya passe pour na yebi na yo ka liboso supa nzoto na nga na sikola nzoto na kitoko nzoto nini liboloti na sikola libolo na kitoko libolo na ko lumba jamais solo ko vanda jamais salité na sikola libolo na kitoko
kitoko na sukola lifuni nanga bien donc mobali a kota a senti que na kota a dépassé te a kende pas été a koyiba te a salelo te donc so a moi mirer deuxième regard te a la te ma chance n'expliquer ni yo li n'expliquer ni ba mama omoni mobali non on dirait na ibité quand na eza ya sila nando na Cédric Lomoto na LG welo na kata Suisse ndenge bazana poste bazongi sur les sous na kata émission bien quand na eza ya ngai tala Cédric na silo bino ndebo zongi sa kata émission boza makasi na Mireille deuxième mega ndebo zongi sa na la poste émission te mais modèle ba bengela nga yaka bazana poste no yaka bazana poste ngayo na eti ngala bino lelo toyoka nga bino. Alors, ngai problème nanga eza nini? Moni mwasi, eko ebike na za mobali nanga na kata ndako. To banana baby ya lisolo. Donc, mwasi ebike na za na mobali nanga na kata ndako. Carrément, yo mwasi, eloko liboso efo yeba ko sukwa nzoto na yo, fo yeba ko bongsa nzoto na yo, ifo yeba ko bongsa mbetu na yo, oyeba ndenge batandaka mbetu. Yeba ndenge batandaka mbetu, yeba ndenge basukolaka nzoto, yeba ndenge nzoto ngo ezaka nzoto kotote libolo ifo yeba usukwa libolo. So yeba usukwa libolo te elote, kitoko elongeza keloko te. Donc moi sinde kati libolo nde ifo eloba, elongi te, display te. Nga mira desi menga nana kitoko te menzoto nanga. Kanu. Mi pende nanga o. Mina ba monati. Eza kuti ya osamba te. Mpende na donc avant comment qu'on faut les cas so les qui a to comment andeni donc alors au moins déjà ils ont présenté tokota c'est que OK maman chance le banga na répondre. OK, merci Olobi ya liboso moi si faut ko bongisa libolo na ye ya mi balé faut ko tanda metu et bon ya mi sa tezani il faut ko yeba ko yamba mobali au moins mobali a outi peut-être musala aye yamba mobali non na bisou ezaka te que yamba mobile non na bisu boka soni te bo perdre se boka basoni bo perdre oyami mobile non na bisu pesi bisu oyami mobile non longoli chemise otika ata na sengle soki pe moye zo fungoli tirette soki pe moye za te me longoli o fungoli tirette o longoli otika na soki lotte na ye wana peut-être dans la chambre ape manae ana tanda ti abima alia alors soko zo sa mobile babilo kwa ne otile mai na douche a koti asukoli. Peut-être que vous nzela mobo okende maman chance oyebi ke era mona déjà moi c'est propre atati maquillage te donc ça propre mona ka moi c'est propre amoni mbetu batandi kitoko donc amoni kana akeyo moi ça yambela ki chance abimate era kelia era aussi ça ozonga peut-être que manade ba moi ko sabino na ba Facebook ba WhatsApp wana akota ngota on naviguer te ayeko naviguer nde na nzoto na yo ako naviguer dans nzoto na yo a naviguer na téléphone te il faut boyer bakandenga oyamba mobile alors mobile amitanda mina mbetu ndenga kiko se reposer ya landa ekotike etante la ki fait musala ya sala te yo moko zwa ya charge yeba ndenga ko sala yo zuyo lambi position nyonso oyo sengeli nango kola mobile no lala ya mobile fala lote lala mobile no na position solingi. Niti nga mira desi mega na pona position te mobile nanga na ke position nyo sona lingi apisi faza onga lingi ona lingi te no lala na eti mais deuxième regard oyebi ezana mibali mususu pe balingaka te mo sala alala au moins penda so abutika musala ka ndenge yo lobi bongo aye mo sa yambiye asali nyonso a servir ya telema na douche après tant okende ake se reposer bo na kata chambre quand des alaka moi si tant Holanda kuna abando simba papa tikanga na lembi sala bo est-ce que na place vraiment pourquoi biso bandeko basi to kondana ka bandeko na biso basi bon maman chance moi ka ndenge olobi na ngana en tout cas eza faute ya mobalité ya pe faute ya moi cité eza faute ya nani pardon na katote ya faute ya mobalité faute ya moi cité eza faute ya nani eza ya biso mi balé donc faute eza te place wana po mobali eko wuti musalo ye olié au côté na chambre au se reposer moi ça y est abando yo boyi seme yo obanda alors jamais et simbate il faut nga pe na banda so peut être ngana za likolo
ngai funa banda peut-être ezelo mo etambola na makila etambola na kati ya nzoto ya mutu soko moni etambola te seki aza pe ya yo te peut-être to boyi te ata boza ndako moko bovivaka yo na mwasi na ndako bino mibali mais soki eza ke peut-être otelemaka na yo te mwasi mpe atelemaka te mobali mpe atelemaka otelema nde nini mpo mutu nyonso atelemaka oui yo oza makolo nga naza na makolo biso nyonso totelemaka otelema nde nini kotelema ya makolo te mama chance kotelema ya makila nzoto esalaka makila esalaka yaya neti nga boso namoni ka mobali na nga olongwa na chemise donc chemise kutu te naomoni ka boye oyebi ke mobali nga oyokaa mobali na nga na solo oyebi ndeni mobali azoya donc na comprenaka te soki nayoka solo ya mobali na nga mba moko kala mingi tomona bimeli nga donc obima wana tema na yoka de solo na ya petit na ese ekotaki carrément na wimisa na ngai te ya soki tosola masolo mosusu tosola yango nsima avant tosola masolo oyo ngai na kozala nango besoin ya libanda tokobeta no masolo ya kati ngani donc tobeti na ata mwa premier bord deuxième bord nakoma siko kimia wana siko tobandi masolo mosusu tobeta masolo wana apres tobandi siko osibana yo mona ngo bajie yo sakana eloko wana wana mama na bord kosiba nango ekoma nango kaka boye ata bato baza bobandi na bino kosibana na miso ya bato jamais nasibana na miso ya bato po napesa mobali na valeur te nga mo mpe mpesa valeur te mais babeki sentiment ekoti ata tovanda nga na mobali na nga na salon soki ezaki peut-être tobota bana tokotisa bango na po ezaka tosolo ya lisolo bobangana bino te bozala pose bisika boza peut-être soki tobota tobengana bana bakoti na chambre soki mpe tobota te tovanda kaka ti ka na salon wana tobeti biloko yaya mobali no oya yo bozalaka naye ata likolo ya kiti ya nosananga moi ata position na vandi yo nosana na position vandi likolo ya kiti nde namoni ana na position oyo koningisa loketo ndeni mpo namoni kiti eza kaka oningisa ndeni mais vraie position yango ti yo ozango nde vrai ena mataka ya boye eke meme esi eya okotaka mbaa moko koningisa ndeni koningisa yaya nzoto yango ti naotyaka ya boye basala ndeni siki yo ebino eloko te mais yaka nga natangisa yo namoni oyebi rien en tout cas mama chance epesanga mpasi bakese opose ngai te mpo moto azwa mayele mpo motu mpo ngai nayebi na ngango te no nasala position ya kiti te nasibana na nga na position ya kiti te naoloba ngo ndeni nayebi yango te oyebi ata so omoni ke position moye te ngai azolakisa sikoyo lelo so omoni position moye te yaya osala ata boye bolimbisi omoni ata boye boye basalaka te position na osala yango te okosa ngai yo moto omona na jogo boye yo saka na bapose merci Mireille deuxième regard merci sko tongi toyeba eloko nini mpenza ya motuya o Mireille regard deuxième regard mpenza alingaka na kati ya nzoto ya mibali eloko nini mpenza ya motuya deuxième regard alingaka na kati ya nzoto ya mibali Mireille deuxième regard alinganeka likata alingaka likate kota ya libolo delo Mireille deuxième regard alinga yango likata ngo pe ya pa pamba te ya propre ya bien so ya solo te so ya solo za musika na nga donc Mireille deuxième regard likata ya nezo ya il faut za likata mo kitoko mobali ngo pe za ya bien Mireille deuxième regard za lolendo taka muto yo bayembi na nzembo donc il faut za lolendo il faut za bon lolendo ya te kina za la fière so ine te lolendo na nzoto na ngai funa sela nzoto na nga fière po nzoto ezalaka moko nzoto eza moko libolo eza moko libolo eza mibale te libolo eza moko lifuni eza moko à part mabele ezalaka mibale merci est-ce que deuxième regard olingaka mpe ava bobanda kosiba na mobali olingaka eloko nini vraiment oyo mobali kobanda liboso kosala na nzoto na yo ava bobanda mpena kosiba na likata nde ekota na kati ya libolo nao Mireille deuxième regard bandaka nanu liboso mobali ne fa banda na kosise donc alinga kofiba nga libolo donc ofiba nga libolo komisanga osimba nga mabele okomisanga donc so ofibi nga libolo te osimbi nga mabele te na okoma na nga te na okoma te donc pona koma il faut fiba nga libolo il faut osimba nga mabele osimbi ofibi yango donc ofibi nga partout ndenga alinga pona na nga solo te nazaka propre donc propre na ye bani bana alinzaka tina mutu
oye besoin mibali musupe mire deuxième regard quand d'autres lo bakeno linga ba sibo libolo azo fiba yango benda na katsa munoko mais mibali musupe lo ba nga ko fiba libolo mo cité libolo mo c'est salité za pota on nzamba sala ba ona nzote kaukate ba benga ngo pota ce que so arrive kutana mobala bongo o benga libolo poto sande. En tout cas, tina koma na ajo na tika okuta na ete jamais na kuta mponga mobali no saninga na vinanga nzamba lola zo monanga. En tout cas, so ezaki na tangi kombone mena makambo mabete za lisolo po ye mtasala mamnyoso po ezala. Bongo te mama a chance. Donc nzambe mtasala mamnyoso po ezala. Ye mtapesa biso sentiment na so ezaka bongo te me madame na Eva baliaka mbuma. Po anini ba yoka naka posa ya nzoto. Posa ya kosibana. Donc Adam na Eva basibanaka nde yango wana pe mibeko nyoso ekuya don nzamba yebi na yebi siyo mobali akoloba bongo azalukuta peut-être na mwasi wana azasalito be alingaka mwasi wana te mais mobali alingaka mwasi wana o azomona mwasi azoka déjà petit carrément il faut fiber libolo il faut caresser partout netinga bono caresser mobali partout même na lifuni wana yaya so ezango solote na kokoti salole monanga na lifuni ekota ma bende za salité za stoli pour atala ki on soit mulunge na ko fiba te il faut zalande solo te pour ngamira deuxième mega na fiba pour na mtankele alors mon bali il faut za la propre moi si peut faut za propre pour ebo aussi ba na boyo kana bien pour ceux qui bo salité bo aussi ba boyo ka bien te alors mon bali ko le baké libolo eza pota wana yi alingaka moi si wana te carrément linga moi so te netinga mobaya ke lo bananga ke libolo ya pota na fibote libolo na ba fiba te mire deuxième regard merci beaucoup Babil comme na libolo na likatane makambo surtout ya monde des solutions libolo likata ya monde des solutions on aime ça mire deuxième regard botama et on aime ça mire deuxième regard ça pour maman na papa na ba sibanaka alors ngai pe ce qui peut na zumo bali ya malam il faut sibanga pe bien ngape na sibe bien pour nga est-ce que otuninga position ni nga linga makasi to yebi otuninga ngote ha nzambe na ngaye point wana na kufara na nga nzambe na. OK, merci beaucoup deuxième regard yo moko zongi singa lisusu merci nanu na ndingo zongi singa. OK, merci l'exception sco position pe oyo sepela nango pe oyo lingaka lokwa Cédric Lomboto ninga za nango posa si la nando za nango posa LGO elo na kata Suisse bana posa ko yeba position vrai ya yo ya ngona personnel liboso ba mbote belé bisiko zali ya moni nga mire deuxième regard pona yo ka pe ata to siba ina ba position nyonso donc dernière position na ngeza moni kana mbetu na tikala na wasi ko pe a point de finition na nga na le bité le pobo donc eza ngai ya binote ya nga mire deuxième wa guna ngai on est à posa na nga ya binote mama moni position suka na la na ka tout droit mobali akotisi likatane kaka do likate koti ya omukandi makonangeza okangama mama tika position comme ça nga lolati position na mono tika le position ebembeti o bando bouger te lokote ya eza position zigda na ko bouger na bouger te ziana bonga manano pona la kiso bien omukandi na vandibo o eza kiti faut comprendre ya mbetu te omukandi na vandibo sikoto sa lokwa mbetu te na laliti zigida za ndeni boyo mitanda mite siko mobali akotisi mo era akotisi fungo no mo akomuki akotisi era akotisi likata totanga kombo akotisi te akotisi likata nga siko nazwi likata koti na kati nazwi siko makona kangi ya chetu banga pina chetu mama la nga nzambe na komi na lola place wana pe na yebite se no pardon ya ko mo pesa nga posa pardon tika ndo zabo de yo qui posa makasi pardon tika ma vérité universelle de makambo vérité universelle donc si la nando makambo luka grand jogo na kata Belgique Cédric Lomboto na kata France obomisangai siko no zwa nani ya ta position na komi na ngo to ko bengelo ta LG welo na kata Suisse teyeti abomanga ya zano ya mnene ti wana na LG welo ya mnene makasi pe fo za na mesure boso to bengelo Cédric Lomboto na si la nando le grand jogo bango pe na ko meka na nga bango potaka ba jogo ba beta bien fort ba jogo ba ebi bulo ti yo mo basi ba boya ba basi boya atane ba lo ba ke basi ba cette faire ba on te ba kosa ba jogo bino mi bale bo ebi bulo bo kosa
Et kolanda bango te ba lukuta ba okosa. Merci Sila Nando Babi que non Sila Nando les grands jeux qu'on a Belgique na Cédric Lomboto na kata France Boyebi Boulot. Merci to comme na biso ko chité Mireille deuxième regard. Merci les sous nga pe na kokio profiter ko pesa ba merci na nga na LG Welo na kata Suisse. Merci na Momes Maming na kata France. Merci na Cédric Lomboto na kata France. Merci les sous na Emmanuel TH bisiko zwami na kata poto yo moko yebi. Merci na ma B0 babi ma bende 0. Donc, il faut que zangi ma appelé ma bende 0. Zande bongo ma bende 0 zatna 50 francs au tchana poche et peso valeur que aux années le côté au son babazoka nanini shingom au père nanini ma bende 0 donc zatna 50 francs boyo kat to zatna 50 francs que tous années le côté et t'es abino bososo là. Merci beaucoup Mireille tozongi na sujet na biso tozaki na ngone bandeli sujet na biso tozaki na ngone bande kande to bande ko loba to tunaki Mireille lolenge ni mosa ko sibela mobile poto ko na biso na sous émission talisa bande ko balandi poto chité maman journaliste moni mwasi ndenga ko sibela mobile eza na ba position ebele kande na répondre ki to bandaki na ngoti eza ba position ebele. Donc pour nga Mireille deuxième gars pour na siba mobile bef na bande na caresse so pe na moni caresse ya te pour na moni mobile na sina loba na moni mobile de abona oki de aposa so kaza yanga na oka de aposa mais so za yanga te na oka na aposa te nga na bongo na force raté donc ce que ça makila na ona nge tout ente na yoko posa te nga Mireille na sa be miso boy na salite ke pona linga bino obe bino bo linga nga te eza émission na osala po eza émission et c'est nga ka ifto sala ngo. Alors, ezate ke bino bokoma to sana bino émission bopanzi biso sango. Oh wana bandumba. Bazo ko luka mibali mama. To luka mibali te to larsa bino ndenga olala aussi bara mibali na bino. To larsa bino ndenga aussi bara mibali bokota na internet. Botala ka boye bandenga aussi ba mibali. Nga Mireille deuxième gars na poso aussi ba mobile na nga mona okate forme. Na lalisie na mbetu. Na bandi caresse erazo koma na suka ya erazo ba tout wana na ochena na stand by ti azo forcer nga to cheme na isinga bizela zela siko yange zo ya makasi yazo koti sakali kata ya me degati mobali fuko sibaye o matili kolo fukami o sali nyoso mwasa ko sala o lalelier tout droit o sali nyoso sope moye ezate botengami oyebi kotenga mati bien on te relaxa ata ya boyete ya siko ya mbeto o eza kititi il faut comprendre ka yo ko mater ata ya boy ya bosali ka do nyoso ya mobali ata ke wapi ando raisonner attaquer bimi par-ci par-là ata moni azonga lokwa yo akozongela bomona apacité ya mobali soka za yo ça te fait rien si bakaye malamu si bakaye penza soko yoki akomi na suka wa siko yo pe mutemekiti mais soki mobali attaque donc aboaki ata moi nini ba nini moi cri tété écrit moi cri de joie moi cri de joie ya moi cri de joie wana makide ekota nango kaka. Mais si comme moi cri wana mobali faut boire so mobali boire qui moi cri wana c'est kalinga kayo ka pamba bo mobali boire ka cri wana te vous comprenez donc mobali faut sepela que moi sinanga sibinga moi sinanga lalinga moi sinanga donc bakomo babenga bakomo ni ko siba ko lala nini susu kodobe vala na ko beta li twentwe ya bongo ya lisoko biloko bilamba nzambe bongo ya lisoko ya ngonga perge ya bongo ya awa ko boma ote ya taneti biso za bataya boye ya mike boye atika ngasuna zilio mobali nayo zama ele so ama ele tetalio etalio ngasuna zilio Mireille deuxième ngasuna zilio mobali etalio do boyeba ka ko servir mibali na bino na mbetu so boyeba ko servir mibali na mbetu boza bien so boyeba te yango bo perdre. Merci deuxième regard, merci vraiment. Ndenge vraiment répondre à une invitation à Bisso na chaîne Mora Kitoko Vérité Universelle Télévision en tout cas Nzamba Pambolayo abatelayo vraiment. Merci le sous naye moko boss de boss babi John Simon moko satalo babu ya basam. Boss na yoki sangono na mosika boss yo yango yo. Mireille deuxième regard pesi boss mbote yo yango. Lande émission boss. Émission no yango yo landa yango eza ya yo biso to yepo to passer babi boza yo ozaki na posa na nga ozaki na posa na bis donc en tout cas boss
na oloba mingi te lo na oloba mingi vendredi na oya na kanda vendredi émission na ça boss vendredi na oya na kanda boss na se ko déclarer mais ko déclarer te pour cette émission na yo ko déclarer na te boss. Merci Mireille, deuxième regard. Peut ça le numéro de téléphone mais au pesca boss yemo rombote maman Micheline la patronne au PC mbotete. Maman Micheline la patronne moi ça zanga tâche. Moi soit les kin tabanelengi. Donc to boya zate. Oh boya oko asel mokine nga Mireille deuxième regard. No ya na ngati. No ya te na mokili na ye. Maman la patronne bambote no yango na pesi mbote bele bisikoza numéro nanga or za na posa benga Mireille deuxième regard. Mireille deuxième regard, azali artiste comédienne. Asala ni ba clip na c'est beaucoup tika na internet. Bon moi ba clip à Mireille Belé na ba frère Pitou Manza, na Farmalola, pas Kofi, bon moi na ba clip à Mireille deuxième regard Belé de au moins na bino akati na ba publicité pe bon moi na nga nazali et pe ba maman Mimi Pumbu nazali na ba publicité. Alors na pesi bino ba mbote be numéro na nge ezali 089 71 50 605 plus 243 089 71 50 605 donc numéro Mireille deuxième regard yangwana. Oh on a posé Mireille bois que moi libanga atinda abenga na bois kai. Bon ce mobala azan posa abenga po bosibana. Bon pour mais ça benga na eza singati. Eza Singapour sibanga il faut zoa kitati. Pour ko benga na problème ta benga na. Ce n'est pas problème. Abenga na. Yango nde makambo kosi bana nde makambo libolo nde yango makata ate na boy. Merci vraiment. Obebsanga nga mwa mke boy nga tuna okima yo mwa mke na mwa mke yo nde mozo ngo ba déviation te te nani Eric Monstre yebi boni buzoba boyeko mais aux impoli yo nde mozo yebi likata te. OK bon on pour vendredi. Deuxième regard bon on pour vendredi babi bande ko nyonso tubo sepela na chance ndaso mosala kinta bana gou la fia mama fia catalogue mkwanzi ndi ba mona ngote babi vérité universelle ndé makamu babi vendredi vraiment besoin temps vraiment et on va na ba palin bolanda vraiment chaîne bino ki toko vérité universelle TV beaucoup dans sous na deuxième regard a la bino ba ma sika makambo so donc abi a touro émission ça on kana caleçon na soutien donc aboyo ya na jipe be kilote caleçon soutien so raté talio oya kolinga na sa na soutien na caleçon il faut benga nga numéro na ngeza wana abenga nga tindela nga mbongo a crédit pona se l'émission ya caleçon na soutien oya ko tinda te no sala émission ya caleçon na soutien te pour nous autres moi c'est ça cher. OK, merci beaucoup. Merci Nabino Nyoso. Bande ko bolandara émission Nabino Masolo ba couple. Merci l'équipe technique Mobimba. Oyazaki bongo na sima ya caméra babi Eric Monstre mobala makolo minene mobala mandef mobala mwindo. Merci na cordon na biso Salomon Mboma. Merci lisusu na réalisateur monteur David Nyanguna. Merci na Goloire Mayala. Merci lisusu na Dorcas Mboui. Merci lisusu na Maestro Takara. Na ebike no bolandara benda émission kitoko bien bon boye bina komba ototombe bolanda ngo donc wana bina babenga mpanzi donc mobile nanga musala quoi mobile te mais mobile nanga musala merci pour nabino no bon malibala no omoni o naza mobile te na ba déviage ngate mobile no tangi musala neni ne pas na oh mais tout travailler o bien te non bon o défendre bien o lobi ke mobile na ngate donc mobile nanga na musala alors o défendre oya yo. OK merci. Ndeke asa musala po oya yo sa zua. OK merci. Bon bango pour vendredi. Ciao.